les belles dames, comme vous savez, vous allez abonner, puis vous cliquez sur la cloche pour voir ma vidéo sur Yassika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, nous avons passé ce souffle de vie, c'est important. Donc, quand on a essayé de faire des bien cul, tu as souvent ma baille et tout, sur le jour au ma baille n'andaku. Maintenant, c'est pour ça que ils ont vu mon andaku parce que un petit moment a vidé n'andaku mbimba et puis on pense que nous se gagnons cuisine et puis on se gagne dans la chambre, on se gagne dans la couloir. Donc là, c'est l'andaku comme terrain vide. Vous avez dit et comme il terrain vide, donc comme ce que air et on la tape. Non, c'est ça on la tape non. On la tape on la tape tout ça seulement à baya, les colo et à tapis. Tellement que tu as une grande flow, tu as un c'est tout le monde tapis et tu as un baya et ça trop malili. So bateau tu as un baya tu sais que tu as un baya les colo et tapis. Donc tu as un baya les colo et à tapis. Donc on a seulement baya, là j'ai un baya non, on a seulement baya la chose à awa. Ma baya nyo somwana que toujours tia et tolongo la papier peint oyo aime ça me quelque ça papier peint lobby il me ça la oyo ok il me ça la papier peint oyo it's nice c'est pas bad ça la bien mais ce que oh est facile je pense que oh est facile que oh wana msusu admeke ko tia auto somba que ça quand même compliqué faut ba design ba modèle na vraiment et kanga makanga peu makitoko so comme ça les que msusu du kolon msusu na c'est au moins que makitoko te so oh le côté donc ba dessin moko ya nzela c'était facile pour d'ailleurs ya ko tia mais à vu mon tour qui a même is doing a vidéo. Donc, assure mon tout pour la moto, assez la biseau papier peint. Je pense que Zaka bâton bosser la biseau na ma baie na c'est, bah on peut bosser la biseau papier peint. Donc papier peint, je pense que tout ça nango maintenant qu'il y a botanique, je pense que c'est déjà 2 ans que le papier peint oyo. Parce que le papier peint sous et de changer ngami ko changer, ngami ko kama la bleu comme ngité, je sais pas pourquoi mon aka mon ko changer ça la ka bien. So to changer aso to cha couleur mobimba awa, to cha couleur to la ki c'est bino, il y a gold. Oh, ils ont la couleur oyo. Vous avez la couleur oyo. I can't wait to see the way you look. This couleur est vraiment que ça joli. Et ça vraiment joli. Et tu peux commander vraiment pour tes airs. On a des ma pour tabatou. Non qui ne poster. Je vais te dire un bon mot. Non que poster les bino lelo. Basni ba va soumettre ma pour ta oyo. Après comme on a dit que oyo en oyo. Mon moni ba dessert oyo. Nous sommes mon a bien. Ba dessert oyo est différent. Kylian. Ba dessin oyo est différent que ba dessin auto za nango na mire na biso ça presque ba couleur moko ba couleur à champagne na gold mais oya mire comme vous on exemple ba nzela comparé il y a oyo donc o inspiration de ça nango ezo temps parce qu'il faut que l'anda ba dessin et moi c'est il faut foutre mon tout et mon c'est la nomba mo pour na ebi makito donc to tcha ba pepe à gold côté miro mobimba. Nous avons un miroir, on a point 6 points à papier peint en gold et à on dit que tout papier peint on a la kissibino la couleur on a la kissibino peine a changé ba kit na on change ba kit na ki na mi balete na ba kit aux alaka zala maman ben on kona et ba kona de la ligne et na changer aussi ça la manger na o na kolongola on tient la couleur à pembe donc ya bon on a vraiment na changer na bino ensemble le robe qui a poli donc comme hier ce que ya changer on tient la même couleur moko ya robeta pour qui a colle ma casque na ganga pour la Kiara à Simbate. Après ça, il rendez-vous dans bateau à 10h. MC à 10h. Après, comme 12h. Après 12h30, nous sommes à Ernene. Donc, tous os là. So, bah, il va saluer sur ma baia. So, bah, il va saluer sur ma baia. Après, bah, si on va faire la bisous, t'as pas vu peine lobby, bah, mon corps est bien. Ma case pour nous aussi, des sables. Pour la balle, c'est pas facile. Après, tomate si côté, photo, tomate si TV, les colos, tomate si armoire, les colos. Donc, pour moi, là, vraiment, on a un espace commun parce que nous avons un espace TV, tout, nous avons changé vraiment un abino, tout ça, la vidéo aussi et aussi là. Anyway, dans la sabino lumière, de son maquinaire, on a bien un cube. Ben, côté la biseau lumière là, c'est ça ici. Moni, la lumière oyo, ne sais pas, ça n'a pas bêté, mais ne sais pas, parce que oyo et ça les beaux à tourner nos caméras la lumière oyo et ça li na bien surtout na boutou vraiment des ça vraiment baclé ça vraiment joli j'aime mais na sepeli na couleur pardon sepeli na haute parce que oyo awa et ça la vide et ça ka le quoi ampoule donc et ça li vide so to changer oyo to son makaka ndenge moko
na oyo donc ezalaka modèle moko na oyo comme bozomona wana et to changer aussi ni na biso ya mwinda. I love this one couleur à côté to papier peint à les belles dames et m'a vraiment joli to changer au monde comme oya ko tourner donc au peut ici aux autres tourner bandenge olingi za la faiblesse à la makasi et tout et nous botala ane kiara salelinga botala tala nde kiara vraiment a salelinga mire botala boika ko ganga parce que quand to tia papier peint na boyi seulement ko ganga mais botala a commis na mire a commis na mire comme ça to na ndako biso mbale na ka lokoli la ka choko dans dans cette saison na balikola tala bo kiara a commis bonamir maintenant on tia papier peint et ko bomba dans nango anyway donc ni na biso la lumière c'est ça comme ça li ah na couloir na koto moko parti moko aime ça meka ki ko tia papier peint wana comme na sibino c'est comme ça mais ça vraiment te que ça smooth de la lingi bomoni ça vraiment smooth te comme na lingi ezala c'est ça en même temps on mélange en il faut vraiment que ba bloc o e balana bien e balana vraiment bien c'est c'est tika e balana bien te mona qui a ko benda bendango et ça absolument ça la ponda donc c'est ça que tu as décidé to exemple pas professionnel ba sale la biso en haut et tani na bisa lumière de salé moni na papier peint c'est vraiment joli hein. Tant que belle, on a sur papier peint comme ça, mais vous avez mis côté, même si on est qu'à quoi, c'est professionnalité, mais ça va, mais alors vendez ça les lumières, na et le quoi gold, et ça est vraiment joli, dans ici là. Et nous les belles dames, voilà, c'est ce que nous la batama dans ma baya, total la baya on a vu nous ensemble, ndenge et aussi la nendako et kuma. Ok les belles dames, nous sommes avec tout bête sur le solandako. Ems a langa papier peint. Il y a bien l'accepte. Nous t'as papier peint qui non bien. T'as une comme ce chantier. Donc allons lui vraiment papier peint sur vos mona. Nase ba to ba sala sur ma baya ba bengi ba lobi ki ba osala musala ko to musu ba kase ba si savant ba si savanté donc ba ya lobi na 8h. Donc Ems je so langa papier peint pour na n'est pas bon ça papier peint mais ta fin ba tout même bon na kaka mais papier peint déjà bon ni zaki comme ça vous allez faire c'était comme ça papier même c'est baby thé ils en ont bien mais tu sais pas tout changer ça que baby non et baby thé ils en ont bien mais on veut seulement changer tout ça côté gold et côté la couleur il y a cream na gold et vraiment joli bon mon andengé ko bima dans sofa ndako na biso et comme biso chantier comme ça notre maison. Visite que na kusto kolamba to lamba ngulu donc ngulu umila na ote pa 45 minutes to ngulu soupe ouais. OK to que na kusto kolamba nan au photo la ngai ya Kylian et Ems photo na biso famille c'est ça on a beaucoup de photos famille mais na linga ko chapa photo famille on est dans la montée parce que na que to longwa ah mais le to longwa na noté na chapa photo sika photo wa kala na longwa la pe na mire donc on changer ba photo monsieur soit sika pour na famille na chapa photo a te a à la télé ba photo ezale a te to créer place moko ko ta sala manger wana to créer miro bozomona muki oyo miro to créer ka pour na ba photo ya famille et koto to luka bon mon ka to changer pour manda ko ngana bino ensemble quoi mire o ezala gold et bloc ko na photo ezali pe na gold donc tu as côté ma photo côté za maka mira ba photo de ba photo ezanga ka ananda koto ezesu na ba photo te donc voilà les belles dames ngulu na biso yango yo et on est to kolamba lelo na somba ki ngulu na ngana Lidl donc ngana ngulu ko za na ba poso j'aime bien ngulu na ba poso na kate misuni ngulu na vraiment mingi ba poso ya ngulu na biso za la bieta ngulu a kotumba comme ça to sala ya kotumba pe na bino ensemble ça la peka bien so webi ke ngulu za la mingi mafuta il faut vraiment bien nettoyer ton osala ngulu nao donc to kata ngulu so ngona osala ngulu nanga eza ngulu ya sauce donc on a toujours kata pour la va partir sur non kata et kata nana musuni na ngiti ke musuni za la part pour chose à la part non kata ngulu na musuni na umba moko donc on dolia azolia na musuni bomoni musuni na poso. Voilà les belles dames, ngulu na biso comme na kati bozomona ke izana musuni izana poso donc izana musuni izana poso ninga teke poso za la part ninga ki azala musuni na poso balati nzoto moko j'aime ça comme ça toto ko sokola ngulu na biso nalinga mingi kosokola ngulu na mai ya moto parce que ngulu azalaka mwa mafuta parce que mai ya moto vraiment
alongolaka ba zei ya ngulu nyonso pe ba mafuta wana nyonso alongolaka. Omoni ba couleur ya mai nde bimi po aza mwa mai ya moto donc azolongola ba biloko nyonso. Omoni pe nde ngulu a changer couleur mbala moko akoma couleur ya sika. A changer couleur comme on a couleur à sika. Si vous remarquez couleur azalaki na couleur oyo et comme vraiment couleur différent. Voilà, nous sommes ngulu na biso moni mande ngulu akomi biso propre, akomi biso vraiment sika nde bozomona qui couleur azalaki nango liboso. On a quoi ko sala la belle dame comme d'habitude, on a quoi ko la vinaigre na ngulu nanga. Vinaigre nanga on peut sili na chaka nyonso moni ke sili donc on a somba ton ke shop. Next time on go shop na need to buy. Vinaigre, c'est la vinaigre au mingi parce que ça vinaigre c'est la bloco donc j'aime ça vinaigre pembe. Si on marque la bloco c'est la mingi vinaigre au comment ka vinaigre pembe j'aime donc on look la mo vinaigre na chez ce que vinaigre pe na chema ya moto na chema na ndambu ya malili donc vinaigre ko longo là ba zei parce que ngulo za la pe na mo ba zei. Donc quand vous moni les belles dames, ngulu na biso ngo totie na nzungu, parce que to kota tsiko na épices, to kotia ngulu na biso pembeni, to kota na épices o to sel la po na ngulu. Okay, awa tozali na monette. To na monette na biso, eloko na kozwa nazali na poivron. Poivron na nga ya bleu na o ya rouge, na ko mélanger ensemble. Donc voilà. Ce que nous kata katango problème exacté mais comme d'habitude ngai nako nika yanga nangi ko kata te dans mon nika yanga donc tu wana et tout ça pe na céleri donc un chocolat et tout ça na céleri na biso ya fraîche. Nangulu na linga mingi ko sela biloko fraîche pour na eluma vraiment nice. J'aime bien que sela biloko na ezala ya fraîche. Donc to tia céleri nya sauté bon poki. Donc céleri na biso ngo to tia na kati. Et awa pe tozali na nso ba benga encore quoi? Poiron je pense. Tozana poiron au bon monde ezaki na congélateur, to na tinda mbwana. Déjà ça qui bien nettoyé dans le congélateur dans la et dans un peu na ndembi. Voilà les belles dames, moi to kati matungulu na biso na ndembi tozali na tangawis na chango ana bloc on a présenté ki bino avant. Donc non kata moi boye moi tangawis na fraîche pour ça na bien et nazali na ail na pe fraîche comme bozomona wana et on dit na chango wana na mixeur et na kokende ko mixer nyonso ensemble donc ko nika bloc to na kati awa ensemble. Que voilà na mimi nzungu na biso poto tia bloc na biso na kati donc au monde to tia no maite et le côté kana to sokola ki ngulu na biso et to ko bloc na biso nyonso auto mixer to boka na kati. Stop. Et tokozwa ndembi na biso na matungulu tokotia pe na kati kata quantité oyo monike musuni nao ezali donc na tia nyonso parce que nga vraiment ngulu akota vraiment biloko na kati kwa ngulu za vraiment musuni facilité ka kota ka épice mbala moko na kati donc na tia ngo comme ça ko bomoni so po lingi pe ko nika ba matungulu non ko nika menga lingeza na mona sauce emonana c'est ça que na kati ngo kata et na ko salela le tomate ozali tomate ya linzanza comme ça ba tomate za tomate mbuma mais ba sala ngo na linzanza je peux faire comme ça bomona donc za tomate mbuma mais ba sala na linzanza ngo to ko salela le pourquoi na salela o parce que na ngi ke soupe nanga ezala na mo couleur ya donc ko baloko moi rouge mukie pour ça ça salade et ça vraiment trop rouge te nanga za moi rouge moko bo mukie c'est ça qui na bien salela o lelo donc to cha o meto cha nyo sauté to cha ndambo. Voilà après ko cha tomate na biso ndambo to boka pe mbuma na biso ya pilipili to longola eloko na te pona et ça la te quelque chose soit pour na sauce pour na bana to koya ko boka moi likasa solo to cha likasa na biso solo likasa solo ça la vraiment bien donc c'est makasa na solo
et tokoya kocha black pepper et nakoya kocha muscade nanga poussière et nakozangisa te kocha moi citron seulement mokie ebele te et nakoya kocha bouillon nanga nazosala eza bouillon soso yango nde nakosalela et nakoya kocha mungwa mokie mpona na meki biloko nanga te mais boyebi ke ngulu ezalaka bien so vraiment koti mungwa tina kati donc c'est ça que natina mungwa mungwa belé nante mungwa vraiment mokie eloko na kosala les belles dames avant que na bakisa mafuta na bakisa no mafuta te no matango na moto na chape no mai te kaka na mo mai nango eza wana et to kata pona ba 10 minutes et to tala nde ezanga na bino que to bakisa mai oui to bakisa mai mais to ngi be pis et kota no na kati na mo mai nango oyo yango moko se ko créame na kati ya nzungu donc to matango na moto bona mota makasi biloko sto che yango yango to sala ezali ngulu nanga ya sauce na sala yango comme ça na tia biloko nyonso na se après na matisi yango na moto c'est vraiment facile. Donc toke siko na moto donc voilà les belles dames après bah 5 à 10 minutes comme ça tu yo tala nzungu na biso monde bimisi moi mai donc to chaki mai te mais yango moko ebimisi moi mai wana to ko balosa biloko na biso pour épices na biso et se mélanger bien. Donc ils ont déjà chunga moko les belles dames. So bon mon et déjà moi mai de bon moni wana na tout besoin mona mais ça est déjà moi sauce moi mai wana to kotika ngolo sauce moi mai oyo et côte encore parce que mai oza vraiment na épices dans épices on to che et côte encore na kati vraiment et non besoin de la et to kaki susu pour mai wana zo sala ke épices et côte na kati ya musuni pour eba ke to vani tse musuni teza musuni ya supu so chemba mo mai ba mo ko mo banzo belisa musuni meza malili mais so chemba musuni mai wana ozana be épices zo côte na kati ya musuni tongo yo bakisa mai c'est bon donc to tire mo so bota pour na 10 minutes et ben encore moké et to kozongela bien. OK les belles dames, to y encore kotala encore musuni na biso vraiment ebimisi vraiment sauce bomoni ebimisi vraiment sauce yango moko vraiment donc ezobela vraiment kitoko toko mélanger encore siko tokoki kobakisa na biso mai parce que toyebi ke et tokata mpona ba 20 minutes moko boye belle dame ebimisi vraiment sauce nango nakomeka mwa sauce mpo bandenge nini mungwa nanga ezali mungwa nanga c'est bon maintenant on bakisa mai na bakisa mwa mungwa encore moke mpona et c'est mélanger mais bomona vraiment ke na tie mai te mais bomona vraiment ndenge sauce ebimi na nzungu donc ngulu basala yango boye kotia na mai te tia yango moko lamba yango okomona ke ekobimisa sauce nango nazotia mai nanga na kettle échauffé mpona ya kobakisa mpona linga vraiment te kosala mai malili déjà biloko etoki donc naotia mai na kettle mai wana so etoki toyobakisa yango nga na bino ensemble en attendant tozofinika yango tozotika yango lisusu etoka baépice wana ekota ntina kati ya musuni. Donc voilà, on a ce que on a mis na biso moto, on a to bakisa pona sauce. To ko lingano oza muto lingaka sauce te de belle dame, o ko belisa biloko no kaka boye et c'est tout. Mais ngalo ko nza muto lingaka sauce pona bana, donc na bakisa mo mai miki pona ezalanga na sauce. Musoza muto oyo o lingaka sauce te, et ba que déjà sauce o esali, déjà musuna so ko bela nango et c'est bon comme bozo mona de sauce na biso esali. Donc voilà ngami ko lamba na recha suka ko bana tomba zo leka, ala mona vraiment que ça safe. Que sont dans les recherches liboso donc mon ami na c'est la recherche nanga ya sima donc na recherche siko mai nanga ya moto na recherche peut-être que mai yango eleka so pe ya ndeni mais ils en a moins sauce et to boucher nzungu na biso. Ok, voilà ce qu'on a kocha mafuta donc tamoni pena ngulu nanga ebimisi vraiment mafuta te donc na kocha ce qu'on mafuta c'est tout.
Donc voilà les belles dames comme mon niveau ma soupe na comme na ngaki za la moi rouge donc mon niveau wana de esaninga rouge mais surtout niveau c'est la tomate na biso salade ba mboma fraîche problème ezate mais on a mona que soupe za la ka pembe ya so que on dit que soupe za la rouge ko ça la wana mais ngana saleli o alinzi na pona ngaki soupe na za la moi rouge bonde bomoni donc atoti que sous musu na biso ebela tapo na 20 minutes moko et musu na biso ko na ngombe dit comme ça nous que ngombe ya soupe a umela na été 40 minutes ça dépend chaud na 40 minutes une heure de temps aux ngombe na munoko donc bien na mesa donc voilà toti kambo etoka muke et tozo ça la siko semoule ngana liango boyena semoule m so liango na makemba donc voilà. Non, ça non, c'est moule déjà pour bientôt toujours il y a déjà. Voilà les belles dames, on a tout là, msuna biso, tout mon andenge est commis. Donc msuna biso vraiment ma équité c'est bon. Donc ouais, non pour mon ex pour mon a bien. Donc msuna biso vraiment ma équité c'est bon. Sauce c'est ça la couleur à kitoko. Donc toko meka mungo comme d'habitude côté baso qui msuna biso vraiment c'est bon pour la mungwa. Mon vraiment c'est bon. Pour na mon vraiment c'est bon. Donc dimne na moto en attendant que tout kaka mo muke wana nazo balola semoule na biso donc nazo kangela ems plantain et ngana ça la semoule pour na biso. Le qu'on a biso yango yo ebeli vraiment kitoko ne bozo mona sauce na biso bimi vraiment de na lingaki. Donc c'est comme ça yami ngulu zangulu na biso zangulu ya sauce. Comme bozo mona vraiment sauce de Jésus laksake ngulu oyo eza vraiment kitoko donc au servir on a sani tout le monde ndeza comme na biki m soli on a makemba bakalinga et tout on a semoule na tozana epina na to lambaki yesterday donc avant to lambaki epina pour lion lona ngulu na biso ngulu ya sauce boleba da meka mona ndako okotika commentaire na c'est pas modèle ko lia fufu surtout mafuta ya ngulu modèle na linga ngona semoule. Oh les belles dames lo kama lili laisse tomber tout na tout à l'heure. Voilà les belles dames lo qu'on a biso vraiment yango yo comme bozo mona sauce na biso mingi ngulu poto salinde ngulu ngana bino ensemble bozo mona vraiment des sauce na biso ngulu et vandi donc aime ça liango comme ça azoli ngulu na e na tozana épinard na biso à vert et tozana makemba na biso bakalinga ngana oliango na semoule hein les belles d'abord que ngulu bunga mingi na semoule mais obali ya semoule dès comme ems boki koliango comme ça donc bon on a vraiment des ngulu na biso ebimi vraiment sauce déjà ngo moko ezo kilia na même c'est que ça bino na no hein kilia na uti classe ya muninga na tie semoule na bon oh mami mno na eat semoule mami na eating semoule ah au lieu semoule te OK ya komeka kilia na meki bakanga mais eh maman c'est bon. Donc yo pe meka na ndako okokanga maloko ya Kylian. Merci beaucoup les belles dames nde bozaki wana ebele na kota la vidéo oyo na ebandeli tina suka. Merci nde bozaki wana na biso. J'espère que vidéo oyo sepeli sibino ya recette na biso. Pe to continuer vlog oyo vlog numéro 2 oyo koya après vidéo auto bomona nde baseli biso mabaya na ba papier peint. Merci beaucoup nzambe azala na biso nzambe abatela biso wana tokutana mokolo mosusu tina te ekominatina bye.